de l'arme. Toujours la chance de battre balobela biso mamdo sala. Toujours moi les babé battu ba critiquer trop. Mais est-ce que ça, en voulant seulement être dans la in des journaux, des épousailles kui au bala muninga na mobali. Eza makamoko boye oyo esalaka pasi omoninga meme bato basala mosala na koka même pas koaffronter bango koapprocher bango eza makambo esalaka pasi bato basala PD na homosexuel bapd koapprocher bango te naokaka bien te po baoyebi na théâtre bana na ifo bazalaka na histoire moko abe bayebaki papa nanga de Londres na papa nanga 2 minutes bastikaka histoire bamarkaki époque moko boye mais ntan naotala siko mwana mosu atali de Londres afinga nde papa nanga boye 2 minutes afinga nde père nanga boye omona badeba moto aya poto liboso moto aya nini vie eza mystique vie eza mystique okosomba mpe lopango liboso moto asombi lopango nsima abeti baniveau ebele koleka yo bando osomba wana ezalaka na mwa ndako mwa batole etangaka mpe moto akozala na poto moto akozala na kini cestadire nzambe akopambola meme moto akendaka nzela bandundu koleka moto azalaka na poto toyoka yo ondire omobima mpe makila na nsima na mwasani omobima mpe makila na nsima okoma deya faible kote me wana olingo omona eza boye nga deya depuis tovani avant tosemisa omoni yanga na tiata de remettre cette flamme exceptionnelle à Fally Ipupa qui est le capitaine du Congo. J'aimerais déjà qu'on fasse un maximum de bruit pour Fally, s'il vous plaît. Ceux qui, par exemple, Fally est capitaine de la musique congolaise. Fait rigoler, tu as il y a grand prêtre Fer et un grand prêtre Fally. Et Ali Kambo, il y a 16 ans. Comprendre, il y a 16 ans. La chance, ni nous opé ça. L'artiste fait rigoler, on a martyr. Ouais, ils ont calculé baningo BTP le bosso. A qui était l'esprit à boyato, non c'est même la marketing, n'a pas l'esprit qui est sorti qui va en passer les beautés biso to salarié. Oui, ça la bien. Et qu'on a on balabala, oyo kango pe examen. Bon malheureusement on a problème moro ya tambola trop ya vraiment pas. Melvin Beats. Bande kwa Congo, bande kwa Turquie, pour la bacoli la ville la transfert d'argent, CMD multi-service. Sombele suka na bisanga baluki semde na butu bakokite babibi na moi na masola lokuta ata kutu bazaka na posa barango ata kutu bazaka na posa ya myom ata kutu bazaka na posa lingundu fo baselo za koli mo bakato yango nani akufeli ndeko oyo yaki kozwa koli azate mupepe nani basilisi kolota te tangu na baagence na bango bakokanga nde bakotimbela na CMD na récupérer Colina nga et outil Turquie balobi nde masolo so boyebi musala te outi kateto ngayo na CMD na Colina nga mobimba nga nga commerçante biloko na nga utaka Turquie ça CMD en tout cas maatro ndeki michopo libanda ezate bondra na confiance ya Sirge balakin CMD multi service na kotaki mobimba na bibi pe na Colina nga mobimba. Mesdames et messieurs, ce n'est que dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le travail. Un grand merci à vous, très chers internautes de Congo Mokili Télévision. Nous sommes très contents de savoir que vous alliez belé disséminer à travers les continents Bolandara Congo, Mokili Télévision, Bolandara Nondi premier. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'était le réel plaisir de retourner encore une fois de plus pour Naropé Sabino, actualité Ndenge. Kaka Bozo Lingela. Avec cette logique de choses, mesdames et messieurs, nous avons pensé qu'il y a qu'à répondre à la question par rapport à artistes, comédiens au Bolingara Makasi. En tout cas, Batebele, il y a poto, Bobanda Kotin de la biso, message pour santé naïe, pour cause. Il y a disparition naïe et puis na ba makambo belé ningisaki internet awa et bandeko bazali se poser ba question et belé est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai et lelo tokoye bango na kati ya émission na biso et un grand merci na bandeko nyoso tout ba soutenir biso le partenaire de cette émission CM2 multiservice
pour na ba impôt na ba impôt et sport ya ba colis na bino de Turquie tu na République démocratique du Congo. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent et comme IP batu bazio très bien bandeko ya Turquie ou soit bandeko ya Kinshasa adresse na biso awa na Kinshasa ezali na avenue Kasavubu numéro 100 et pas ya boss Crispin bambote na bino bandeko bozolanda biso. Un grand merci aussi na partenaire mususu ya biso GNI Construction bandeko baza la posa ko somba ba parcelle de rêve na bango reva ko somba parcelle moko ya malamu na kati ya Congo to kotonga parcelle ya bien faudra faire confiance na savoir ya GNI Construction o esimbami oza ezali patronné na Gelor Nondi Ipepo Gelor Nondi Ipepo roi sage muto alakisaka nzela bazalara toujours na ye. Un grand merci à Pablo Kini, le véritable déclarant, le seul et unique déclarant Oyo Angola et Zalarana. Et donc, Bandekobo comprendre que si on a un problème, il y a douane. Moutaro Salango Malam, accueilli, des douaniers conteneurs, des douaniers Moutouka, des douaniers le retour. Oyo, qu'on a une difficulté à Kobimisango, c'est Pablo Kini, Motema, ya maman. Poupette Kini, un grand merci Nabino, un grand merci à Anter Bomba Ndomba, si vous tout qui dit. Anter Bomba Ndomba, si vous tout qui dit. Un grand merci à Nayo. Et puis pour finir, je dis un grand merci à Boss Teka Motema, Boss Cédric Teka Motema, ya maman Sarah Eleda Teka. Kuna na kati Angola, wanezali ba partenaire, ya émission Nabiso. Je vais déjà introduire l'artiste comédien Kwikwi. Habike batu gagné déjà. Ndenge bamonier salut star. Salut Nondi première. Ouais. Salut. Deniko Kwikwi. Ouais, santé ça dans mon kimia sauf que rythme rende to mesana. Rythme mo rende zoke. Habike batu nde bamonio boy bonde mategeza yo. C'est normal parce que façon on a façon Digo c'est déformaka wana. Donc on a sur le misala art. Le misala art sauf que c'est ça la beauté de l'art. Toujours chanter ba balo bela biso mamdo ça là. Toujours moi li babé ba tout ba critiquer trop. Ils a Robilo moi ça bien, va chanter ba balo bela biso. Moi ça de li babé ba critiquer trop parce que ça mutu mususu amoni kaka mutu soit amoni eloko mo soit amoni phénomène moko boye mais à 8 ans ko déterre ngote non va à réagir soit va appeler son opinion na moni biso to na ba art moko oyo na mboka na biso na osala moi trop publicité mais toujours mérité quand même à bravo. Cette façon de faire c'était un peu particulière, tout le monde a motoya na ngote mais Zaki identité unique. Mais ça juste Natala na sangisa plusieurs formes à battre. D'accord. Un jour musuku. Banana. Na sangisa plusieurs formes. Dans le misala art. Au monde ba dessiner quand ba sala keko, ba sala keko, ngaso na misali art. Voilà. Là, du coup, très beau. Ah, merci. Même sans honte. Ah, il va tirer encore ça biso. Il s'engage. On monte. T'as la ratine à bimi na yebo donc. On monte mon auto le long n'engende. Donc t'as la miroir te. Alors on a fait la mitala na ngati. Na mitala te ngabi maramba mo. Bon, quand j'étais jeune, na bando mitala. Maintenant on a remis parents. Au colis. Comment négliger? On a mis négligé avant. On a mis négligé avant tes nada papa. Combien des enfants déjà? Nada papa. Combien combien Nada papa donc. On look à Sony on peut ça nombre bas non c'est pas quelqu'un qui Sony moni biso tous na bana baza bana ba grande sœur pe baza. Té na lo ba ya yo ba bini na projet. Moni moi na wana et vous sali bien ta vendre mon otanga peut-être God will na tang peut-être un tel mais moi na musuta mususu ya grande sœur pe il go choquer peut-être. Mais naza papa ya bana déjà. Bana. Naza papa moi. So bi bana, so bi bana c'est kaza mon côté. Ouais. Oh yo boti na basi na. Donc voilà. Na basi to na mwasi. Nga na boti na basi te. Mwasi mo ka. Ah. Nini esali disparition na ona na ba écran, na ba réseaux sociaux, eza nini yango? Les attends.
temps. Ça veut dire quoi? Attends, parce que moni na mokili oyo surtout zo vivre na sima tante to banda baby ça. Alors bah te bien va ça la erreur parce que Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais et le beliango na ba sens o ya kolukela nzambe mais le bel on a ba sens te ya kolela ba tout ya Bible. Ouais, le bel on a sens o luka nzambe ça dit tout pour ça na pembe na nzambe parce que tango pour mutu musu na mona zo utiliser ngo azo employer ngo na mamusu ya ko racheter le temps luka ya mata non. Surtout comme nous quand on mata donc on déjà ko aider nzambe on nzambe ba aider arrêter nzambe ba sunga arrêter pour ya zada na nyoso nzambe bi ke na 2020 faut les kilo na 2023 faut ça na 2024 faut ba lolo na 2025 faut ba beta peli sunu nde musu. Est-ce que ça eza te ndenge ba ene na bino bazaro ba trop que boza na monde de jeunesse hein bon na monde à vitesse tellement trop ba jeune au boy na théâtre bolingi tellement vitesse yango bozo si la mingi avant bozo les kambala moko pendant que papa Masasi baza au monde avec qui depuis à ça théâtre ti lelo quand il joue au monde ba benga e kaka mais babino ba de que belé boza presque génération mon copain na msu ba ya na sima la bino monde avec qui non aye après zo kana insulter est-ce que ça cause na yo pété non yango moni et le lobby c'est très important moni. Il y a beaucoup des artistes et comédiens. Nous, les artistes et comédiens, bientôt ça va succès, va balle perdu. Vous voyez? Au monde, on me sous, au monde indet bon. On me choque au vendre bien à couper na YouTube à Xila kenda mais personnellement na ndenga mabete na leka ina persité na ndenga na mboka na donc. On tambola bien faut pena moi vitre zéro mata. On tambola bien bien. OK. Na leka ina persité. Na leka ina persité. Et puis, il faut pour que placement pas embouteillage peut créer mais pour que placement peut moi. Ah ça le mappé. Ouais, et ça mambo na bandango kala. Wana una robeta ngote. No méritant parce que na bandi boulot lelo te. Omoni na bandango lelo te. Yango ezo sala ke tous ala lelo ambassadeur ya Fondation Widal. Fondation Widal ou ebotel biso lelo arabe. Oh, comme ambassadeur. Ouais, na ambassadeur vraiment ya Fondation Widal. Et mes respects. Papa Nanga, donc mes respects, excellence Guilou Ndomboyo, c'est-à-dire le seul excellence où Yakota aya gouvernement te pona ko ya ko yiba tonité au contraire hier tu as commandé ko aider ko tout voilà Guilou Ndomboyo ya maman Déborah Luando maman DL maman Lumière bato bazwa pena plusieurs personnes ba engagé au monde à so tali population bazora salaire on habité moto il faut papa na biso Félix Antoine Tshisekedi a continuer à toujours kota maboko kotindi ka bena excellence Guilou Ndomboyo azolongo la taux ya pauvreté na mboka na biso moni tiba luka tina za l'ambassadeur kuna seke babi ke te na sa musana nga bien. Voilà. D'accord oui mais ndengo bandeko tobeta lisolo ya vitesse est-ce que vous êtes conscient il y en a qui vitesse yango zo mona ke ba artiste belé ba ndeko ba limbisa ke ba artiste belé bazo sala ba ça ya balle perdue belé pe bazo kufa avant et belé au mona e a sali succès mo boto to l'amour 2023 mo boto mona succès au peu baza ba sans esprit pe ba perdre succès to mana ba 2024 ba to mana ba 4 ba ya ba neboye tikita tout le monde aime maman zo télé voilà yango moni ba artiste belé faut que ça la conscience faut que ba gérer temps mutu na vie faut que gérer temps faut tala temps o ma décision régner nga moyembo ngina zala c'est que makambo lo ba nozo pesa ba artiste belé raison ya lo ba ke bozo simba moi trop te sona lobi moni na ye a vraiment te pour quoi acquiser batu non toi to beta réalité quoi toi tozo ozo acquiser te mais la réalité tout le monde na monde ba msu ba bisinga que ba msu ba comment ba maître ya ba temple za na temple ni na kati ya ndako vraiment wa kenda sur lukanganga te yemoko nganga personne eza parler na biso na koyo détail bisika nyonso tembu les otanga batol les otanga tout ça mais juste les gens on moni alors que ça conscient que c'est bon juste les moi conseil ka on peut ça que ba comprendre et leur mon avis faut que ba gérer temps on attend mon to vendre manga ndé régner on attend mon to vendre malala ndé régner tant manga zo régner yo malala lokola des jours lonaki exemple ni ba biso to na ba Widal bo to na ba Fondation Widal pas maman Déborah Luando motema excellence Guilou Ndomboyo
c'est-à-dire tant que yo mango ozo réunion ozo réussi ozo sani nga malala na da na kwena nga mobo on ebi ke moi parapluie na nga déjà ça ça dit nana na temps peut traiter nana temps paniquer te ozo comprendre donc et là ozo sala bongo muto alingi esika muto azata musu muto so vandi akwipinda na widal nga fora na yawana obanjo luko yo bebisa tango luko yawana omoni ke et comme osenga pouvoir musu faut utiliser omoni sike me mabadi OK intel inda bali mwasi intel la na mwasi na mona poto nga pe fona za na mwasi na nga mona poto alors omona loko lo juillet okomo luko utiliser okomo luko simba simba pa okaka okoma na ye or il y a intel wana eza naturel et intel wana eza naturel parce que na vie nzambe a classé mutu na ba chemin na ye oyo akozwi la pa nzambe tinda pauvreté na mokili awa wana pour wana ngai conception d'après connaissance ouais, d'après connaissance na nzambe tinda pauvreté mais mutu ye moko nde abebisaka o eza venir eza liboso na ye okomona mutu mususu a des fois nondindo za wana oza canal moko ya bénédiction vie nanga nga na kuteno première fois bena komo budeo na kuteno bena mo selo be importance mo roi na bonga na zwa et tant au mona ke mutu na na tracé ne bo mo sala ba na écarté na lukana mutu mususu tam so benga nga fo ya émission émission migolo na mo saba fier or peut-être émission o ezala ki canal la bénédiction pour na vie nanga OK ozo comprendre si ko tanga na yete mutu mo ba ya pas ngeza ki canal pour na ngai na yete o moni ke na perdre déjà une pas na perdre déjà pas moko ya réussite sa vie d'accord omona mutu muso sali succès moko boya a des fois mutu mo betam so ko nyongo de kimbanze ka vanda benga yo a brancher eloko moko boy yo solani na ba boud yo solani na ki danger ngana star ngana dega ngana danger or ozo bosana ke mutu na peut-être lingaka yel azala kana la bénédiction vie na yo mais le rôle dans star au boudé tant au boudé ça dit au boudé déjà pas ya vie omoni mais yo na yo moko pe oza pe taxé na parmi bateau ya vitesse wana et na okepe jo moko asila kisi wana simbaka elekisi mbala moko eumisi ye pe trop te na théâtre ngo po ndeni no kambala moko de bon bien même que yo moko lobi au comédien na fondation Wida mais ba olinga pe te aux ambassadeurs sans pourtant au travail il faut babengisa pe na banzonzing yo na banzonzing vraiment aux alara te au paza tata na yo nani Coco Ping Pong akena ofanda na poto yo tozo ba suite na hotel eza yango ba vitesse wana te bon père nanga moni na sepelaka na mosala nzambe moko na Bible azaki na onction azaki na grâce azaki na nyonso esengaki azala nango ma azaki na konki ye mpo na ye grâce ya nzambe si esuki wana na konki azala donc yo oseka eke nga na mokongo boye nga mokonki eza te nga naza boye mais ye na konki na ye ma azalaki na oyo esengaki azala nango oyo bande kopermettre ye azala donc idem babenga nga ou pas na Widal Fondation où naza toujours kuna par excellence Guilwa Ndomboyo motema mama Deborah oyo botel biso lelo arab partout tokendaka tokende Gbadolit tokende Mbandaka communion tokendaka c'est-à-dire une fois quoi se présenter so bat baza 20 peut-être 15 ou 10. What est le passé oyo sala? What est le passé? C'est pas le passé. Yo musala mususu botobo. Mais toujours en terme ya musala na. Yango na oyebisa. Si bazo benga yo te parce que bazo mona que si tu n'as plus le succès aux ara na ngokala. Oh peut-être éthique ba miette tam sur éthique ali yango zo gagner. Bon, so pesa ba miette éthique ali yango na zo gagner. C'est bien parce que na sala musala na ngai na kota ki na mitwa bato. Comprendre. Au moment où ils ont vendu le qu'il a ba succès mon boy. Mais ngana on vend na bike comme qui succès on ngana na zo s'attendre na za nango. Yango ils ont permettre ndak na ngelia. Yango ils ont permettre bana na ba évoluer très bien. Yango ils ont permettre ndak na ngeza quand même stable. Yango ils ont permettre ngai na za quand même kimia. Na boyi na ngeko ma o mère na biso dayaki. Na bo na ngeko ma o mwana kuna. Est-ce que vous avez conscience aux huiles lelo? Conscience aux huiles non. Oh non, c'est pas qu'il y a conscience dans l'huile, le nasal radar a conscience. Yo ça radar a conscience, on a la vitesse. Mais est-ce que ça, en voulant seulement être dans la île des journaux,
nde epusa yo kwikwi obala moninga na mobali. Tomoni na ba réseaux sociaux obali moninga na mobali. Tiki ozo take nga wana ti ozo banga bela. Tu okena mambo apprécier wana donc. Odindi senga da nga mo sans le savoir. Non, même pas ça. Hein? C'est ça quoi. Moni Bible lobby ba yoko na mabe me ba kuto na ngoto. Il y aura que qui me. Ouais, ça faire mo oyo. Yana mutu musalobi ya yo no manzambe trop kata mandefu kata sugi non. C'est important. L'habit ne fait pas le monde. Voilà, c'est important ça mon limo nanga, mon esprit nanga. Ils ont une liaison bien. Mon limo nanga ça na relation. Na sala effort na koza na masu, na koza na ndengini, na koza ndeni mais mon esprit nanga. Ils ont un contact bien. D'accord. Moni batu ba olo ba wesengi baloba. Aujourd'hui, je vais compris une chose. Ils ont batu belé ba pesa un message na télévision ya via mutu bazo détailler via mutu. Et puis biso pe to komande ngona to kangami na ngona mutu. Ah jo PD, ah jo mdaba moto. Na yo mona ngwe pa na ngamoko. Oui ndeko. Moi otanga pe chaîne na izate mais ndeko oya amonaki ba photo ana jui ati yango alobeli yango alambi yango apesi yango forme. Bomoni kuiku bomona ka PD atiki mwasi na nda mwasa boye akiko linga muninga ne mobali tout ça. Obi tazolo bango. Et mon alina seka et mon oh donc même toi aider à comprendre que maramusu bato balobana ba TV on ba vie réelle à batute moni eza bato musu ba baby sa moral à batu olingolo ba ki ba koseli o makambo non na linga na ba koseli nga makambo te on alina lo ba ba su batali na chaîne nga Kwikwi TV ba beti Kwikwi TV ba beti théâtre malipo ya Zambi. Même la miniature c'est pas bon mais na tchaki ngo karapo bato ba se référer ba mo ba ba théâtre. OK. Ah, wana obeta solo ya film. C'est théâtre. Photo wana isa marambo auto sali na kati to combien na niveau wana te. Mais comment ça fait-il que ce qui est théâtre beaucoup na niveau ya ko s'embrasser et puis na petit ndengo wana au moins avec ko s'embrasser on a sauté la vidéo ça été ko s'embrasser on a vidéo ça été. Les ala qui juste affiche et attirer bah tout le temps on va comprendre conseil ni nalina pesa omoni aujourd'hui mutu na muso sali musa na azana mamne wa pratique pour ba tiango ka batala ngotro ngalo wana monaki na pratiquer na ngalo sambo bo elo on a les très spirituel na pratiquer le sambo même na affiche mo bakanga ngai voilà et puis ndé et au sala ba pas tant au sala affiche wana ba musu bakanga ba zaki wana soit ba voisin puis bakanga ba photo ba publier qui ont autant peut-être ba komisango auto sala même tout moi azui na ka yango et puis asangisa ba photo madame na nga publier ngo bike ba ko kango publier ngo mwasi na ngai atikinga tout ça mais eloko ane tango ezaki publier et comment na mato ya madame na parce que Kwikwi obala non obala amoni on a bag na nini comment madame ezana kombo na Charlène Mbela et Bouja était créé là, problème était dans la famille. Problème est créé, baïbinga déjà, baïbinga. On a profité pour sa belle sœur Nangaï, Nicoletta, Odia Neclette, Odia Nicoletta, na papa, papa Dido, Yambinga Zor na Leli. On a profité pour sa bango bambote ici Kabaza. Baïbinga déjà très bien. Et alors là, Yopeso Yebakinga déjà. So monaki photo ane ngena ngwe déranger te ngwe déranger te po bino boza ba éducateur à masse tant bosa ba bloc ndengo na bat ba mona avec Kwikwi abimi vraiment bo alakisi na mise alakisi batu na misu kiazani double sexe so abimi sala ka yango alakisi donc bon isa moniteur on sala ba histoire na ngana sala effort ya zo mota na ngana ba prière. Maintenant, on a une inspiration, on a un pasteur, c'est à cause de mbongo, à cause de biloko mokili, mais assumer na yabalisa basi na basi, abalisa mibali na mibali. Mais azobosa na ba retour ekoyela. Omoni nzamba frappa mutu pe na jomo. Nzamba o frapper déjà spirituellement, mais sur le plan physique, il y aura un temps mort ba mona. Alors mbongo nazo dénoncer, nazo ko
dénoncer nde yango wana yo alakisa bato ke mokili oyo tovandi boye tomona yango boye eza na bato oyo baosamaka mo cc oyo déjà komi koya mpe na puissance mosusu mais bato wana baoyeba te sort na bango ifo ezala boye yango moni asali malipo ya zambi eza na choyer elakisi le salaire du péché donc le salaire du péché c'est la mort moto azosala mabe eza na bato mosusu baokufa moto mosusu amona ye abomaka bato ye apoisona baninga ye adiabolizaka mpo adestabilize bavie ya bato ye akopanza bafoye ya bato ye akobebisa mambo ye alokaka ye akota baloge ye aza homosexuel ye aza lesbienne mais aozela ta mosusu amonaka nzambe no afrappe nga te mais nzoka nde nzambe afrappe ye déjà sur le plan spirituel. On a raison mais kwikwi totika na logique ba photo wana parce que bato ba se poser ba question beleti lelo ba olobela ngope na banzela tango zotambola ba kwikwi na ndenge bato ba traiter ki ndenge wana ba fanatique no ba olobani lukuta babete nga luka nga azalaka clair ba fanatique na nga nyonso tango bamonaki façon ba publier la ki ba photo wana bazalaki déci surtout bato bayebi nga bazalaki déci mais tant on a yebisi bango et puis tant on a expliqué bango va comprendre que les anango va comprendre que les anango oyoté comment il faut faire ça explication nzela voilà daso kiti boy ezabo so kiti boy ezabo ouais donc ba comme et comment musala grave hein et comment musala grave et comment qu'il aura musala moi grave ba pression hein si les lopes persister non tu sais comment tu souva lobela ah tout le monde yo comment PD vous a PD et puis tant et puis attends tu pour épisode on a checké dans YouTube bateau déjà batali yango va comprendre ah kuku musala qui te remercie beaucoup toujours comprendre que elo ni noter ya biso ba obi batala ki on a chaîne ngana lekana kinyawa une fois batala ah papa limbisa papa tobayaki yo papa tolobaki vraiment bayaki yo vraiment bayaki et puis j'ai compris que mboka na biso ezala bandeko bali banda mboka ezala bazana ba province ezana batu pe o ba banga nzambe vraiment bazebele et puis toko sana te to kanisa lwa batu musu basambela ba muke batu basambela ndete bazebele or batu basambela te ba muke ya solo batu basilika sérieux non batu bayanga ezama moko boye o esalaka passe omoninga même batu basala musala na ko quand même pas ko affronter bango ko approcher bango les amambou esalaka passe bato basala bato baza ba PD na ba homosexuel ba PD ko approcher bango te ana ora bien te ba o yebi na théâtre wana o approcher bango pete te bon moni ce ba tche par exemple boza rôle mona ba théâtre to yoka kana to kanga pete moni faut ba la vérité mais ngaso na comprendre ka ke o yaza na chemin oyo na ndenga mabete to bando solo mais ba limite faut ezala. Ok, d'accord. Parce que Moutou Azana Mabé a occupé ko influence au esprit wana. Et bien là comment va péder à cause de ba camarade. Ana camarade moi ça va péder alors ah wana vini talinga te une fois du fait que yo zalana est trop yo fréquenté trop. Et puis tant que mona ba makambo na ba matériel ne wazo bénéficier na musala wana na vie wana et puis comment na ngoda quoi affecter au pays. D'accord. Mais ce que oui. Lelo on rappelle na massa na théâtre mais tu vas dans mon kala na pomba leader pomba tout le monde a bien le souté pour nani non comme on a été exact aujourd'hui l'autre on va responsable sauf que temps est comme un peu chargé moni en dehors dans un groupe où on a encadré où tous les carapés awa tout tourna ici ngara tournage ngara ba répétition. Et puis naza aussi na ba occupation mususu fona kende bwena sala bwena zongisa yango sali ke boka bwana masana te to kabwana te to saki na samedi yene samedi oui to kabwana te bon et là on ni sala ke bino mi balebo bozwa moi temps dio to bando sala moi bozwa moi temps na ba dio ne sala marate et puis to yo ka pe bolela ba makambo bolela raona ba makambo yo moro yebi te ba wanga na point ni TV non dit to ila elo te ça que tant to bandi au moins tant to bandi ko sala ba imo to bandi ko sala et combien de gens en ampleur
oyo bato mosusu bakomi komona moni bato bayaka bapembeni na biso Ah. oyo amona fa loba boye po abebisa boye oyo amona fa asala boye voilà da bato nde basala songisongi mpo bokabwana voilà kokabwana te toza na mosala nde yango ye kasi bokabwana bokolela leadership yo na komba ti en plus tant tozosala bongo tozalaki na même ndako epa papa na biso koko ping pong napesi bambote na Belgique tozalaki pale moko et après ekosala ntango ya longwe nde temps wana yo tobanda osangana ekomi déjà passe nga natikalaki ya longwe et après ntango mpe naye kolongwa temps edu ekomi so passe voilà d'accord mais est-ce que ndenge makambo yango ozokende na théâtre baconflit mpe mwa mbangu ebele par-ci par-là lelo tomoni apparition ya 2 minutes Igor 2 minutes oyo attaqué mpe vie na bino José de Londres na makambo ya mwasi na ye Charlie Malula mama bana na ye allais-je dire tu te dis quoi ntango oyokaki yango olobaki ndenge le problème eza nini na d'abord eloko ekomi opesanga mpasi na milie na biso surtout bagrand na biso bamaster bayaya eloko ekomi opesa mpasi eza tokomisi internet lokola tribunal bamakambo mosusu ekokea nango mpe jamais koya obima mpe na makambo wana na internet da oyo ngai ezoderange ngaka poani bayolo bango na nini ezala nana na raison wana etali bango mibale mbaa na baproblème na bango mais etali bango ndeni eza réputation na etali bango na sens ya mabe te omoni c'est-à-dire baza bagrand homme surtout na milie na biso baartiste comédien oyo baomérité barespect bango mibale ezala 2 minutes ezala ya de Londres oyo bazomérité barespect ya mabe ezaka ke fallait pas baya oloba makambo wana na média bongo donc voilà fallait pas surtout on atali vraiment grand prêtre Igor 2 minutes esengeli yango kaka lokwa aza ve na ye de Londres aza ve na ye ya de Londres esengeli kaka peut-être atuti ve na ye baléction kaka na ndenge aseleki nango le mal ekomi mosala bandeko na biso baartiste tokomomema trop vi na biso baartiste na média le mal kandango wana ebebisi identité ebebisa réputation makasi voilà ezobebisa réputation moni tokoya tolobi après image nini totiki na mito ya bato omoni lelo oyo tozobota bana baokola bana na ifo bazalaka na histoire moko abe bayebaki papa nanga de Londres na papa nanga 2 minutes bastikaka histoire bamarkaki époque moko boye mais ntango naotala siko motu mwana mosu atali de Londres afinga nde papa nanga boye 2 minutes afinga nde père nanga boye omoni epuis ntango bandeko mosu mpe baleki mosu bazwa mpe nsima natali na youtube namoni de Igor afingi de Londres boye namoni boye seke nga mpe na orlando ebandaka la photo continue nga boye moni bango déjà baza bato mpe batrasaka nzela il faut basala effort vraiment ya kotikaka mpe histoire bien na bandeko mpe tozoya to oyo bazoya mpe nsima c'est important moni lelo tozochiffone mosala yango mingi na baene na biso par rapport ya baacte bazosalaka ya koshwanaka na média likambo ke boye na média eza mpe na misu mpe baoluka mpe babezi baza mais faut totalaka mpe nino mpe tokolukela yango babezi to mpe nino tokolobelaka nino tokoyitalaka na écran c'est important ya solo d'accord mais sikoyo soki lelo nzambe apesi yo pouvoir ya kodécide que na minute oyo kwikwi napesi yo pouvoir moko boye osala ozwa artiste moko pouvoir nzambe akopesa yo wana otala caméra mpe soki olobi likambo moto wana azwi succès na monde par rapport ya oyo opesa so nzambe apesi yo pouvoir wana opona artiste moko comédien que so olobi osali choix ya artiste wana moto wana azwa succès partout na monde par rapport osala choix na mpe par rapport ya baqualité na ye mais na propose omoni malobolo batango somona eza mpe na foi tolobi mpe komba moto yango nzambe mpe apesi te ouais normalement tosala mpe na foi mais il faut ça un choix il y a 2 personnes oponi motu moko omoni nalingi na proposer soki omoni ozwi Igor 2 minutes ozwi ansuluzolo osala choix na yo na ndenge mabe te na Igor 2 minutes na ansuluzolo nani yango kobenir ye opesi ye amata na 2 personnes wana ansuluzolo Fantomas napesi bambote nazwa ta ya ofrikante mwa boye moi ozala mwa ndambo Igor 2 minutes quand prêtre napesi mpe bambote
nazwa temps mpenza oza beauté mais tozwa temps osola kitoko na téléphone koleka kutu ya komonana. Ok. C'est-à-dire bango mibale baza baartiste ya mboka na biso toboyi te oyo basala fierité voilà toboyi te oyo basala mpe makambo bien. C'est-à-dire kosatendre te nde na vai na kiti na yo awa na opona moto moko te bango mibale na tolobi na ndenge mabe te Igor Hans oponi Igor Hans mais comment na bango mibale bazoswana makasi boye Igor 2 minutes na Hans Luzolo bakisi su Patrick tobakisi susu ndeko na biso mosu comédien nani le nom m'échappe un peu Kader Papi Kader l'ami de Bonli tout c'est vous Papi Kader ekeye zongi eke baoswana fort baza mikolo mais toyokaka mpe Igor 2 minutes arape mwa problématique oyebi yango navanda na ye makasi boye te ata na koyoka te bajija motu na koyoka te boso bato balobake aza problématique bango nde balobelaki makambo navanda ne boye te nayebi ye vraiment toyebani boye tosolola na batiombo tosolola très bien mais boye penza te nakojuge na mosika te ndeka abebani na abebani eboso balukele mpe kaka makambo la vie eza compliqué oyo eza important omoni naomona badeba moto aya poto liboso moto aya nini vie eza mystique okosomba mpe lopango liboso moto asombi lopango nsima abeti baniveau ebele koleka yo bando osomba wana ezalaka na mwa ndako mwa batole etangaka mpe donc vi kotiaka point na moto aza na bomoi te omoni motu so na akufi te kosukisaka ye te vi ya moto eza mystère moko ya monene ya makasi oyo nzambe akasha omoi nde tomona mitema te nde mpe tomona vi ya bato te c'est-à-dire ndenge par exemple Hans Luzolo alobi ke mama kalunga ye poto na 23h etusha yo nakokota badeba na bango te na tous na tuka etusha yo baza vraiment famille libota nayebi mamu na bango te nde bandaki tonani mais conseil kanga na opesa bamama mosusu ntango tozolobaka il faut totretaka yango d'abord surtout mpona motu vi ya moto esimbami na maboko ya nzambe tokolimite vi ya motu te parce que toyebi lobi te mo nde tovandi oyo eleka ekóma na 18h nga na toyebi te moto akozala na poto moto akozala na kini c'est-à-dire nzambe akopambola meme moto akendaka nzela bandundu koleka moto azalaka na poto nzambe akopambola meme moto akendaka na plateau parce que récite ya motu eza na baplace oyo nzambe adetaila motu eya na motu mosu akende kaka na lufu akomi na mbongo yo olingi okoye lufu kuna okosala akside okufi so tobukani makolo epuis oke lufu kuna ozokonda malilo osufri vie ezosimba te motu mosu ake poto boye papeli yo ke poto kuna boye okomosi omoni moto ya quartier yano na poto batami bobanga so amoninga abeta fo masolo na kini motu mosu aza kaka na kini awa so bazwi vi na ye na moto oza soki wapi c'est-à-dire opusana te récite ya motu edependraka na baendroit oyo nzambe aklasela motu ezaka te vi ya motu eza ta nzambe atia mystère ya récite ya motu ndenge atia motema c'est-à-dire oyo okaniselanga sikoyo nayebi yango te ocomprendre esenga nde tovanda peut-être mpo nazwalanga na opense fo na kojoue minute o place mo boye so nake nazwala mais nakeka maluku boye nakokutana na motu mo boye amema babiloko ne ateka bambisi na ye na asombi na maluku ayo teka ngo asombi na bangala ayo teka ngo atindo peut-être na mboka mo atindo peut-être na pays mo boye na kutela bakabeli nga mbongo mo boye a des fois na perdre pe ozomo d'accord yalo wande to vandi batu musu bazo envier na kende sika boye na kende boye mais peut-être biso mena ndeto wana so na widal boye tant so idée envier na ke boye ça oui, la musique ou la fanatique à nani? La musique na fanatique vraiment ya ba musicien tout ba musique bien. Mais quand même préférence aux alanet yo zape na mutumo boy alinga yo alinga vie de loin alinga nani mais aza quand même fanatique na yo mingi koleka vie de loin. Non chose ça que pour follow money la musique na ba musique nyonso ça va bien.
avant nando kumisa mise musuta na mone chité na mo c'est plan monsieur chité na mo na minute na noza o na minute na c'est plan na bango nyosho o ga ba o sala bien pona ko vana bena la mugi na okipe ponga za hypocrite te ya te ko po sanla te no ga musique nyosho c'est ça ozo bimane tout la ça te pona ni pour la caméra non pour la caméra te nga o na ebika kilo na ko sala te et loka batu na ko yiba te moi ça batu na ko linga te o nga na ebi na mutu na nga epi na ko sapo o lingi ba salote ko sala pe muninga mabete o moni même soto kia koto mona nzambe limbisa nga lolengi na limbisa ka baninga na ngai donc c'est-à-dire par là non loba na vivre sans hypocrisie ça dans la vraiment hypocrite te fallait pour pas autozwa trophée à Flamme Award muta remettre un oza Dadju Dadju babengaki Dadju pour remettre trophée wala mais Dadju alobi Fally c'est le capitaine de la musique congolaise. Oh bah tu vas comme kokolo bata moko yena Dadju isimba te ni te bon voilà. Sikoyo ceux qui par exemple Fally aza capitaine de la musique congolaise. Fait rigola toro tia yena na toro tia netina. Moni mambo tu na ko bakali kamba mukie. Ba fini nga ba fini na carrière na nga ba fini na vie na nga ba fini na moi c'est zala les na protéger te o protéger na protéger na plateau na nga de protéger na protéger zala les yo mona batu wana ba eza mutu mususu abimaka te ya zelaka ba finga mutu ya ba donc soit ya zelaka ba vérité moko boye ya mutu ya sepelaka mais oko bomba pe vérité te oyo zala ngo bible ngo mo vérité nyonso balobaka te papa Zano pas l'aise. C'est vérité nous sommes le Nga na rolo balika musu aux ala bien pour aider grand prêtre Ferré. Na rolo balika musu aux ala bien pour aider grand prêtre Fally. Mais mutu musu ça analyser on na ndengene. Baby a fini nga otikela nga ta tante. Bon, on a la pécieux ce qu'on permet. Taka makambu ya théâtre na nga affiche ka ba so ba publier na ndenga mabe. Baby nde ba fingeli nga. Ce qu'on a ko kama finga de na beli. Oh belagi. On a beli ko ba finga. Taka likam na salté me ba finga nga si. Maintenant, on va aller au théâtre, on va comprendre que on va bételer un sco mabo. Si on est na Kupi TV, on est Mali pour un Zambi, au moins on va bételer un mabo. Toute la parenthèse, il y a question à Tonio Poto Zongela. En attendant de réfléchir. Des questions en ligne, moi, des questions. Na benga au nom de Jésus qui. Oui. Et la question des problèmes. Toute la parenthèse. Depuis ma carrière, il y a des propositions. Ya mwana mobali mo bozo lingayo o metina ko mana buli yo sa marambo wana ça des ans ba tumsu ba bula biso tout to amai morot donc ba kan sabiso tout to ande mo to alini mo oh ba bando proposer ngali pa fona buka mabolongo na nga ba benga quelque part na salle musala banda lingayo donc ozala mwasi to ozala mobali o mona bena mutu ko no kondos osola no bena ke yo okoma bena ya ye okoma ndeni okoma mobali neto mwasi na ça alo bo ma mwasi na ye musu pesko ya pede bena ya bon ba eza nzambo visiter bon jour bon chance musu bena ya lemba o musu bena lemba tu sais que tu es mignon yo kolinga ozala kotwana mingi te frère kima okoma faible na seconde misi baza mvuta kocontamine envoûtement po toyokai on dirait oma obima mpe makila na nsima na mosani oma obima mpe makila na nsima okoma deya faible kote me wana olingo omona eza boye nga deya depuis tovai no avant tosemiso moni yanga na tia ta boye eza nango balégende dit la vie c'est comme ça mais okozala mpe boye ta mosu eza hémoroïde mute etungisa yo ke mingi yaka bongo bon eza bavi na bango eza bavi na bango mais souci na biso ezaka ke toforce bango mpe na makasi te ntina asali filme oyo nalobeli kaka te bapede bahomosexuel te nalobeli kaka bango est ce que obike soki osalaka yango ete ozoboya yango a ozobunda na conscience na yo bandoki nani eza bato mosusu emo te eya jomo boye ya famille moyena apesa na deteye titre ne eza te aza ya famille jo mosusu alobi non ye boye ndeni ye boye ndeni ye boye asimba ye boye ndeni motu mosu amo ye asali libala boye ndeni ayebi teke libala wana mpo eleka bongo naka meme mwana fondation Ridal nazalaka même une excellence Guy Lwando Mboyo ya mama Deborah Lwando mama DL
maman lumière maman ya pembe ça dit maman donc voilà nazaka même na bato ba kukunyu elle chante au moi kadeki mbanteke pe bazala wana et naza pe na bato tozaka mettre ça musique à konde tant ba moni non ça maman nanga bazana souci maman nanga esimba po soni na bango ezala ko omoni mais ya vanda ta molo ba ana ba moto be na boy soit y pas nanga mo po yebisa ngo direct ya beta ngote omoni na lotindo to ba initier yo to ba initier ba ko sengo ba toute famille omoni eza bien te ko meko pesa te ngabi ndoto ngoza monte na kota monte ndoto ana te busana te yuko mikaka ko pesa te yuyo kanga yuyo kaka conseil ko pesa ba yuzo kanga mangaka na bomi batunde na bomo batunde ni ngaza envie wana te et puis na kota mambo na pété omoni mokili mutakola la moi j'ai vu compris que aujourd'hui mutakola pas la mukia bambelio il mange mo ya solo ya rola pas la mukia kanga minokaka wana donc oui c'est important ba yoko na mabe me ba kuto na ngote ya omona na sepela parole wana bimaka avant pour nzamba ibaki ke ba bato ba bimisa ba na ba faux titre ba bimisa ba na ba faux image mais ba yoko na mo ba kuto na ngote c'est important moi d'accord tozongela siko parenthèse wana to kangale to fungole yango ndena bandai rotuna poste nini na kati ya équipe ya musique à Congo parce que fallait être capitaine ndenge selon Dadju jusqu'au PC faire poste numéro 9 7 8 question est au salami vice-capitaine et ba moni coach non profiter au loba moni bango mi balé so pe na loba pété za mabe loba pes loba nini moni problème il y a grand prêtre faire na grand prêtre fali et ali kambo il y a 16 ans comprendre il y a 16 ans or bango mi balé ba sala erreur mo trop za la ba mapasa mais différence ça ba erreur za la ka so ba erreur za te ba minute za la ka OK moni faut pas bien un champion c'est que faut abunda na muta gagner c'est que mutu wana pe wana ba gagner wana ngelo ba rata lemba to lingelo ba rata ke yeba bando bete de prix carrière na hein oui ezaki ngana osenga bien sûr comparaison na bango et ça la bango mais ba tuba meka pino ko longola no moi ba comparaison ba comprendre que ceux qui lelo fallait zané capitaine lobi pe ko za non ngana lobi te ke muta katango lobi ndenge wana te ngana pesika exemple wana ke batu o ba sala ba comparaison wana ba comprendre un moment donné ba tika bango ba sana musala mais comment na lelo fallait zana beaucoup plus de trophées par rapport à Ferré tout le bela maramna c'est là tout solo là tout le monde a lelo fallait zana beaucoup plus de trophées autos soit trophée autos soit platine nazo expliquer so yo bien monté autos soit platine faire zana monté autobeta martyr bon heureusement faire autobeta mais autobeta you arena bet sali record ya journée moko ateki plus de 30 000 billets na journée moko pendant que espace ça 40 000 espace pardon place assise ba blog wana nyoso tu wana oyo ezokoma et pas ya fali wana bravo na est-ce que ya onde mtesa la que faire ça na ala suna rivalité fali omoni déjà mutu ba mérite to azui déjà wana a mérité biso nyonso ezala ba vie na ye ba massa na ye ba petit na ye biso tout obetela ta moma boko wana esali bien et c'est na ba faire et tout bango tout ba betela fali mabo les problèmes ezani mona mokili soka mta comprendre que oya sali na moment ninga na beta maboko na moment nga be ba beta maboko maam na bango to maam na biso ba artiste et ko évoluer toujours makasi dans la minute to lo ba moment za nango ya fali popa na minute moment za bango tout ba beta musique na bango bien ba sala ngo bien makasi moment za bango tout fala beta na stade Simba faire pas beta donc moment za bango ba chance ni nous opesa na artiste faire rigolo ndazo beta martyr wana ouais ezaka ki a calculer ba ningo ba beta pe liboso akende te l'esprit aboya to donc c'est même na ba marketing na ba longo l'esprit que soki ba on ba sala bote biso to sala bote ba longo l'esprit wana ba longo l'esprit wana ya le biso lo beza nzambe oye comme lobby jour à stade yango réalité na nzambe déjà ibinde eleka soit ko simba please soit ko simba na se omoni courage abeta ngo esala bien makasi. Et kona ona ngo na balabala oyo kango pe eza makasi. Bon malheureusement on a problème oro ya tambola trop ya mo passe. Ah kwi. Oh mais na kana mo défaut mo wana ke na vanda boy. So mo so arrive ko moninga na bar c'est que na yaki matanga.
ya solo misère na yima da moi oyeba eko ya concert à faire les ates ils ont moins passe mais na internet nazomona ba lobela ngo déjà et bien ça va déjà ya solo ça va déjà bon moi va faire baza ba misère mais qui peut-être et mon petit bout ça na bataza misère munene mais réalité où est le kana stade nzambe nda yebi non ça ne c'est moi sur les signes voilà. D'accord. Relation on a papa nao il y a théâtre ti le Lozandene. Relation on a père na mes très bien. Les très bien. Na problème na batuté na rankinité na problème té. Na to moni père na yo aleki na TV, aleki na émission internet, attaquer fiston ça makasi. Ouais, ils a entre banjoro. Biso to nsuba matiti to yo passe mais. Et ça que peut passer. Banjoro to bazobunda matiti yo passe. Le reste les gens n'ont pas de singa qui oui tout nagi poignard salé monté aibi les raisons à lobaki abe ça qui on non voilà ils ont mon père il y a père un grand prêtre ping pong on benga qui quand même les hommes na bango ba ibi ba jira ki yango na tourner so là qui na papa na ouais père na solane moni a des papa so ucho bunda mono za poso sengeli bon alipa banda tuni papa ngenda bunda poani tout ça n'est point yo singa la na lipa suki wana bala mama na bango on va bendele tango benga ki alobaki et on a bi gena père tout sur les ba mama na biso parler tout sur les ba mama te père choani ndeni voilà coucou mais tout solo ni moi bien ba tout sous ba on dit mateke za yo avant de mandi matezanga liboso to comment vers la fin là c'est pas vraiment na émission dans la 5 na polo chaîne où batapena non dit toujours poids maboko vraiment merci et puis na ba enem batu enem suna mona ra wala ba adoyu anel ka ba fossette wana mutu nanga anel ka la peso ba moto et puis sim c'est les beaux soutenir frère na bino vraiment moi ba conseil musu ça la rappeler de façon que musala ou azana lire bien mais c'est comme si mon bino tout besoin à lire mon il y a kimia oh il y a solo c'est un colocheno à l'obaraté colocheno à l'obaraté donc directement na pesimbote na ngai pa ya mon conseiller kokunyo elle chante au mois de Kimbante que depuis France ngo pesa on moi ndingo sala on pesa na bongo et puis ya ezanga ikui na pesimbote na ngai et pa ya excellence Gilwando Mboyo motema mama Deborah Lwando couple oyo ezolite na pauvreté na mboka na biso na pesi bino mbote makasi excellence Gilwando Mboyo na koka sentiment na pesi mbote na ngai et pas ya mon ami Hassan Musique à Konde arrête mobimba na pesi bino mbote fondation Widal na pesi mbote na pembote na Nicoletta Odia ya papa Dido motema papa Dido ya elo ezolekelanga ezamoko ebinde na ye awa première fois na mona sango azoboma fourmi mais na stratégie bandeko sango qui na douche ya sokoli njoka douche wana ezalaki na toilette ya mandalala bandeko sango alongolaka te atandaka te atandi sango asilisi ba fourmi na douche bandeko sango apopolite na njoto wo sango atelemi liboso batu na messe charisme batata ba mama ba bolingo lelo na côté ya bino mukanda ya Simoni tango azote ya bongo première fourmi attaque na lokola sango atali venda de gauche à droite batata ba mama ba bolingo Yesu mwana wa Nzambe bakama atake pa Poncio Pilato babeta ke ngondo lokolo wa bien bandeko sango kanise sili njoka ndepo na kata ngomba na mukuse ya sango kanisi ba fourmi nyonso sili njoka batikali deux fourmis moko aleki sango na adjectif qualificatif musu na positif yaya sango zalaki mwindu na miniti akomi choko nelongi tomonika sango akomi kobina batata mama ba bolingo na kote ya bino Simon na sima Yesu mwana wa Nzambe zalaki modologo langala fourmi liboso ya Simalia fourmi liboso ya Simalia bandeko biso tokani sanction tomi kokanga papa chakola tata petolo chakola yaya joka sango azo souffrir batata ba mama ba bolingo Yesu mwana wa Nzambe bakama atake pa Poncio Pilato abendi ngondo a régler biso tozoganga but oyebi baba sibana ba sentiment moi moi siwa kanisa ngwa ngusio njoka bakoya na ndenge na bango moi moi sakoyi jaji mayenda ma pu njoka sango zo mona page
bande koshanga zo fiote la moitié de jour bikweya kweya bakamateke papa cho pilato abendi ngondo règle abete na bokashite nyonso bien Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Koui, vous comprenez que l'artiste était là avec nous, mais Lelo Hans Luzolo, Atiki Théâtre, comme humoriste, et parce que théâtre pour naïzo foutaté. Est-ce que c'est le même cas Nayope parce que vous avez plus na imo, plus na ba woman show. Est-ce que c'est le même cas Nayo? Bon, on a un groupe, on a l'idée dans un groupe. Ah yo au moins on a un groupe hein. Mais ça a invité tout le temps trop. Théâtre Machabi sur l'avion, aucun c'est qui sont zone ici. Donc voilà. Mais yo théâtre foot en ango. So théâtre bando foot en ngate no balatin. Ah. Yo dis le baga mamnios. Non, on va péter. Voilà. Merci. D'accord. Bah tout besoin besoin WhatsApp, moi dédicace tout ça. Ah. Bah film mais peut ça les malons calamité. Au calamité. D'accord. Tout dans tous élango. Bah kota na Koui TV ba mo na mali pour ensemble ça wana. Bah la film na biso to sala. Bah tout bana besoin de contacter on a WhatsApp pour le spectacle pour la publicité mambo belé 00243 89 540 786 3 00243 89 540 786 3 pour nous que ça toujours na dédicace Fondation Widal bana tout ya Fondation Widal babi Widal Fondation ba carte SOP ça m'a déjà bon wela et puis bana tout ya rep rep eza bena mambo ya na moto bazo utapena li banda ba yeko s'adhérer na rep vraiment ba félicitations mon daddy excellence Guy Luando Mboyo motema maman Déborah Luando balobi papa wa osimba yo to kotumba mboka mobile na lengi batu nyonso wa monike na lobaki mabe na betaki libaku alimbisanga na bosanité ma femme Charlène Mbela Lembo malgré boyo koloba nombre de banosana yene mutu nyonso yebi ke na lobaki mabe na betaki libaku limbisanga na zande rona bino na zapeka mutu wa yebi ke na sala ke lo resepelisa qui était numéro 1 na pesi conseil mbala simana obongisa na lingi tous les comédiens batu nyonso na lingi bino makasi Mauvais André Kolokolo na peso mbote igenti ke se makambo na bosani yote to mina biso to na peso patron ya chaîne mbote talara Congo Adoyoué administrateur na biso Adoyoué Anel Kabafosse Sim Sesele et puis ba massa na biso tona bango peso mbote et puis na peso 4 qui toko ba lobi groupe Kazi son éminence maître Kazi. OK maître to peso pena Congo uni to peso donc voilà et puis Gérard Nathan aza bogar mona bisayo ya solo Gérard Nathan aza bogar si qu'on appelle un peu sur moi des combos des 3 combos boss Cédric Teka motema ya Sarah Eleda ça boss à solo t'es kobuka na $100,000 c'est quoi attention à na Widal attention boss Cédric Teka pour dire vous boss attention t'es ça calme bon boss Cédric Teka boss Cédric Teka motema ya maman Sarah Eleda Teka et puis GNI Construction Gelor Nondi Ipepo et puis le grand déclarant Pablo King Pablo King, le grand déclarant Bominga na koka sentiment Pablo King, c'est Mama Yassi, ya Jansi Mayasi. Oui, qui est là Pablo King. Bine fila boire. Pablo King déclarant oui bi bande konanga bana mibali nyonso bozo uta poto bozo ya King. Boke bana couloir ya Kimbuta. Oui bi na couloir ya Kimbuta ba fi ba ko linga ba na stratégie. Oh. Attends za na mwasi na yo hein. Wana jobine. Wana tawan. Donc 89. Nabi 85. Voilà. Yo boulot bien. D'accord. Voilà, et puis tout merci ça na Interbomba Ndomba c'est vous tout qui dit. Interbomba Ndomba c'est vous tout qui dit. OK. D'accord. Voilà, na yebisa bande kwa Brazza le 21 na sana bino kuna na Brazza. Brazzaville le 21 non du première équipe ya Congo Mokili télévision. Brazzaville tous à la bino
Namboka ba président Papson Makunji. Papson Makunji. Il y a Braza Kala. La solo ngana wakende na mboka ba président Chalai Supreme Brice. Vraiment. Mboka ya ba ambassadeur Christophe Muzungu. Na ya wana déjà Raoul le PDG Raoul Ominga. To bongisa maramo ndenge zalaka kaka et puis PDG Litoy Kazar. Non du premier zozala wana na bino kala mingi te. Un grand merci na honorable Pepito Kilala. Na Pesio Bambote, Koto Sali et puis Espoir Ngo Mayonzi Kasole Bembe, Magalindinda depuis quelque part, Immaculé Mpaka, Tokutani prochainement, Omar Bouda, très puissant, Girlon Ilenda J3, Toza dans les bons, Espace Groupe Kazi, Tokutani dans les bons, derrière la caméra c'était Imak Makengo. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.